Bondongwani na Assemblée nationale ya École Congo démocratique pour na mosala bureau d'âge esengeli kokamba na session extraordinaire et bandaki lobby. Bayi FCC balobi cour constitutionnel epesi bureau eyete mpifo ya kosala ratification ya mibeko pe contrôle parlementaire eye ekoki komema na kokweyisami ya ministre wa Yambo. Président Denis Sassou asengi bana mboka kobika na bondeko bomoko pe kimia pona kotonga ekolo na mubu ya sika ezalaki na botombeli na bakor constitué. Bakandida zomi basengi bobwakisami ya bilembo bya maponami président Faustin Archange Touadera asakolami molongi pona bango mbeba ekasi ezalaki na maponami mamokonzi ya mboka ya Centrafrique. Vice-président Mike Pence esengeli ya kata lelo na Congrès soki andimi bilembo ya baponi banene kasi baike ya ba républicain bazali kosenga ye koboya yango. Président Donald Trump alaki kozala ye moko na botamboli ya balandi baye pe kopesa lisikulu kuna.